Position. Jean-Pierre yango tapiaka oyo ebeti biso tosalela tuna décembre bapiaki ebeti biso bazobana bakanga bango babula elwa bango nde bakolo cope donc na minute so biso tozongela cope na terrain faut tozongisa bakara na terrain yo yebi piaki ebeta fort mikolo na rompo wana na omona bapetit tabasi bazotelema wana fort bakitaka boulevard na rompo Willery wana dans ma point pena sensible eza rompo Willery ozwi magasin ozwi omo barompo nyonso eza lié na nzela boulevard barompoint tout wana nde pena bapoint sensible pena ozwi pena ofuli ne boulevard yo moyebi nzela pale tukomi wana boye donc minga aloba kuteata anesthésie kutu te opération boye vivant tosala opération tobimisa babord yo yebi donc piaki ebeti fort tobanda opération na yaka foto ya tosola ngo en face pour mamunya so ya oloba na chombo te tobanda opération wana à partir ya le to changwa ata le 10 wana ti tokoma fin les 30 yo yebi faut pena to accélérer pena ta rampa ke ebeta na mizo nyonso ya mamunya so ya oloba na chombo te yo yebi ba chombo koma ba fuite fort donc Nicolas va proposer 250 000 balles. Pas m'délana, mais c'est fort clair. Tara bayaki ba m'délana dans bayaki na système yaki baye na ndinga seni. Tara bakiti na aéroport ba bis mamba piage to na compte seni tout. Baye mba ma bazongi tara bakima kite tara sauter beta ki reverse beta ki ba renzo tika ba ndinga mo bwana. Bakimaki. Son ami tout ce qu'on va zasiko déjà en terrain. Tara ba luka ba remona te. Ba yini pina skushe biso pina tara ba proposer 250 000. Na boy na ese ba 300 kaka. So boche 300 000. Na mkeli bino bon ba ese nga bon à partir ba les 10 déjà bo luka biso ba ata na posa ba 10 15 bon. Dans les États-Unis ba bon ane koti 40. Donc 40 ba luka ngo fort. Yara tout sur en face. Bingi pena ba Jimmy toluka moyen to solango biso nyonso pena toluka moyen planifier na terre yo yebi donc mamuno so ya luba na chumbu boete ba chumbu kuma ba fuite fort o chango pe boy moi sino pa yo kyango atine pe ba tu boy fo o chango pe boy ndeko no to pe camarade no mo boy yo kyango a partager les ba tu fo yo yebi bombango par rapport à makamya to solan face toluka moyen planifier yo yebi bande kokande boyoki wana tozwa témoignage ya ndeko mosusu mbote balandi ya MDG TV mafuta ya sika ezali nga bino la grande dame mais bandeko nzamba mona papa mbolelanga ebino babonana encore une fois de plus na cadre ya actualité ndenge bouti ko yoka voice wana bandeko voice je crois bato ebele bayoki yango etamboli na WhatsApp il y a plus ou moins 3 jours passé nga nazwaki yango pe na loba pe na osala émission mais mon ndenge ezala kaka ba congolais mo bazara balingi comédie mingi na ba bolembu kaka mais elo pusinga na sala émission o eza parce que marambo o eza sérieux quand ndenge boyoki wana moto wana solo ba kenom pia kamekolo eko mais janvier mpia kezo beta ba mozongela ba cop na ya mabe tout ça effectivement ya mamba solo eza na ba victime o bazo témoigner eza ba victime to bato bauti ko rater kozala ba victime ya marambo yo bazo témoigner bandeko faites très attention et bozala vigilant et bo alerter et raison la salle d'émission eza surtout pona koloba na bandeko en tout cas bo panza sango bo panza émission bo partager vidéo bo surtout bato bana ba poto et bo tindela bato ki sasa ou encore boyebisa bango parce que bato belé a Congo bino boyebi kana ba passe eza na ba mboka wana. En tout cas, à quoi peut-être que TikTok, ba vidéo ya ba seconde wana c'est canal et mais YouTube penda kota ya Rolanda ba émission tout ça en tout cas ça moi passé. Donc, botine de la ba famille boy bisa bango ba batela ba bon moi ba keba bibi le lobby lorsque la prudence fait des peu faux le peuple tombe. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu dans toute chose, il y a aussi la part de l'homme. Nzamba osala o aye yo pona ba responsabilité na yo donc okene ko s'exposer te bimata matana mituka parce que yo za kitoko balingaka yo oyo ko na maboko ba prédateur pamba boyebisa bandeko babisika mususu ya kokende beza babisika mususu bakendaka te
eza na ndeko na biso moko bato bayebi ye aza influencer na TikTok asala pe video moko mokuse nazotiela bino video wana juste après nga koloba bolanda comme aza na Kinshasa sur le terrain apesi ameki kopesa mwa baprécision ya babisika oyo moto akozala victime ya makambo oyo nini kosala te wapi kokende te ya même de ces taxis oyo eza reconnu parce que na Congo bakompagnie ya bakabe ekoma nde biso obenga yango akabe bakompagnie ya bataxi taxi songolo taxi pakala eyebani mpe eza na kombo service mpe soi-disant ezalaka bien mais na sese bamaka mosusu toyebi ata periode ya bakidnapping wana bamakambo bongo ezalaka bayobi yo omona colonel soldat aza na po protéger peuple malheureusement ye aza mpe na kati ya bozoba wana aza na kati ya bosoto wana ye aluka mbongo na sir ntango bamakambo oyo bandaka korenie tolanda ndeko na biso moko alekaka epai ya sango ndeko wana nzambe alingi ye mingi bato bazala na ye baboma bango ya bika aexplika koma te eskapota na mutuka ya colonel moko moto atelemi na ntango amoni bongo na bamakambo oyo ekomi boye o mbila soda atie confiance tayebi kaka eno soda mosala na eza kobatela population aya akota me ezaka likama azala na mbongo ebele oyo ya mosala ya kompani agutaki fala akende kotika na banke ou encore autaki kozwa mpo bafuta batravailleur so na bosani te mbongo vraiment ya ebele mbongo wana moto ebikisa ye ntango baenleve bango bakei na bango esika moko boye bafuyaka bango babotoli bango biloko nyonso batelefone banini ye siko bazwaka ye mbongo wana nde ntango badroge bango bakei na bango na banzela bakongo na bazamba na bakati kuna tellement aza chrétien bandaki kointercede azobondela na sa motema nde moko ya bato bazalaki parce que ezali mpenza basoda moko ya bato bazalaki wana alobi na mokonzi na bango alobi mais ndeko tozwi mbongo ebele wana omona teke tozwi deja mbongo ebele est ce que faut toboma ye ye mpe alekaka mbeka bongo donc nzambe ndenge asalaka makambo maloba ndenge na kosimba ye babwakaka ndeko wana bazalaka 3 babwakaka ye bamisu bakenda non seulement ça na ndako bamemaka bango nano ava bakenda bango banzela bakongo ezalaka na babana na bajeune fille bana mike baenfant mpenza na baadolescent donc compliqué bamineur babana bato wana bandeko ya pasi eza makambo oyo donc yango bomoni émission oyo eza tellement na motuya ke il faut bopanza sango parce que Congolais azalaka makasi na distraction bamakambo oyo c'est vrai utaki koleka moi quelques mois passé na nde tokoti feti tokoti makambo baélection mbilinga Congolais akotini à se perdre na ye Congolais azalaka bongo abosanaka mbango vraiment bopanza vidéo oyo s'il vous plaît partager yango borobikisa milimo s'il vous plaît nzamba pambolelanga bino nzamba mona bino et moi c'est la grande dame mais abonnez-vous massivement partagez faites large diffusion tout le monde a une balasika merci au revoir. Vous allez très bien, je vais être bref. Non, le vraiment la lingala pour nous exposer pays na biso. Police, I'm recording a produce. Stop making noise. Il y a faire passer kidnapping ezongi. Affaire ya kidnapper batu ezongi. 2 de mes connaissances ont été victimes. Dans cette vidéo, il faut conscientiser la population, la vigilance. Bozongi la vigilance. Bo mata ba taxi bi mata matate. Bo éviter ba taxi filmé. Bo éviter ba motard ba ko tsarabino na ba couloir oyo bo éviter. Bo éviter ko kende peut-être ko ça là ba retrait na ba place moko exposé. Donc en tout cas, bozala vigilant, ba changer stratégie. Mikolo ekomi ba obengisa ona musala, soit disant ba o luka ba salela entretien, ba luka ba pesa o musala. Ceux qui batindelo ba message à misala, ceux qui ezali na ba plateforme légale, ceux qui sali recherche, bazo bengisa ona direction générale te ya compagnie songolo pa kokendete. Même ba taxi o bino bochaka confiance, soit disant ya ba plateforme moko oyo tu peux commander, bo sala très attention. Par contre même na ba plateforme wana. Alors faites très attention. Nzamba bati la bino na faire passer message. J'appelle aussi na police na biso congolaise ba doubler na vigilance. Ba banda vraiment ata ko contrôler mituka chaque pourquoi. Donc bazongeli vraiment ba fille bo éviter ba taxi au ba na mibali baza ebele et tout. De préférence soit taxi à Yomoko ou soit commandé à taxi à Yomoko. Aujourd'hui photo ya taximen, aujourd'hui numéro de téléphone à taximen, au même proche na Yomoko ou soit au sale appel vidéo tant que na kata taxi trajet na Omobimba et ça filmé. Donc j'espère que
nalingi bino mingi nzamba batela bino et puis un bon week-end à vous bozala vigilant janvier au bato bazana mpiaka ils sont prêts à tout. Votez Fachi, votez Béton, votez Moëlan. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso, Lamuka, Sutuka, Nguluma, Toebisaki Bino, Borosangana, Pobo, Luka, Botombo, la Fachi, Borokute, Libanda, Tinakati, toujours Béton. Ça maman besoin n'a pas c'est Félix à peuple comment ne pas t'aimer comment ne pas te voter ah Fachi Béton 5 mandats votons Fachi les amis votons Fachi votons Béton les grands journalistes sont en Zila votons Béton Fongolais Fongola Misu Nalobi Fongola Misu Zomona to Zomona te Soyeba Anissa Malam Prophétie Kimba changement na 5e président Ozomona misala na tuni banda Congo banda maternité gratuite enseignement gratuit yosi oyoka boye yosi omona makambo boye fongola miso olanda basorodio mote bazopola bazondimade Fachi umela oleki bango tala mboka ndenge ezobonga kongo ekomi poto kongo ezobonga bandeko kala te Allemagne d'Afrique Fachi umela allez tous béton à béton béton à béton béton à béton Fachi na Fachi Fachi na Fachi Fachi na Fachi mwelo na mwelo mwelo na mwelo mwelo na yoki béton na béton béton na béton yanga makasi Fachi na Fachi Fachi na Fachi akoma mwelo mwelo na mwelo mwelo na mwelo Tchasa Équateur Kankasai Ituri Katanga Sankuru Bandundu Congo Central Lomami Kivu Mongali Makongo Maindombe Béton à béton béton à béton Fachi na Fachi Fachi na Fachi mwelon na mwelon mwelon na mwelon béton à béton béton à béton Fachi na Fachi Fachi na Fachi mwelon na mwelon mwelon na mwelon. Ça c'est la voix des coachs la grande Diaspora UK